bana ya Congo Central. Banza ngungu toye lisusu liboso na bino na makambo oyo tata mokili azosala tokoki kopomba te. Ezali lokola témoignage ndenge makomi elobi tata Nzambe azali molimo. Yoka ndeko, yoka ndenge asala ba ancêtre na biso oyo totangaka na Bible. Lelo pe tozomona pe tozoyoka prophète Maliki Sadaki, prophète ya tango oyo tozali lolenge ye moko alobaka pe azali koloba. Ye azo molimo na mokili te, kasi ye azo yango epai ya tata mokili. Ndeko yo otie tembe, tala yango na makomi ya 1 Corinthiens 2 verset 12. Yoka malamu ndeko, bakoko basengaka ye asalisa feti na bango pe eleka malamu penza. Ndeko, fongola matoi oyoka, kaka na feti yango, Église les rejetons du Christ esilaki koyamba pasteur monene autaki na Rwanda, ayaki kotémoigner ndenge alotaki na ndoto ya milulu yango, pe asilaki kobaptiser prophète Maliki Sadaki, ye akomi nouveau style de Dieu. Ndeko yoka, sima ya feti oyo prophète Maliki Sadaki, bakoko bayaki kozwa ye bamemaki ye na 3e monde. Okoki komona ye kasi na molimo azali na 3e monde. Fongola matoi yoka ndeko, lokola aza na 3e monde, bakoko balakisi ye boye mabala ebele eza ya kobeba na yango bakoko bapesi ye nzela asalisa seremoni ya mabala bango moko bakopambola yango. Na yango prophète Maliki Sadaki abandi pa na ye moko alobi boye mutu nyonso alingi azwa lipamboli na nzela bakoko mpo na libala ya prophète Maliki Sadaki akoki kotinda kado na ye na tikokage to mpe akoki koya na ndako ya prophète Malik ezomi na avenue Mobutu numéro 63 référence auberge la Rose, to na église ezomi na avenue Mpozo numéro 9 soki okomi okomona pancarte ya église. Ndeko yo mutu ozwi invitation te to pe faire part kobanga te yaka porte ezali ya kokungama. Nde na santi mopepe topeye beninga tetano beninga eke na nga ntina zamba na ngomba na telemi na ngomba na tala na sego na kodi papa likolo ntiete nde nabengi pa lelo na mpe ngenga ako kotala ye na ndenge ya mosunite na ndenge ya kolima masi na tete wana ndenga molimo nde bape esika azalaki amonaki biso abandi kobeta mabomba tosete abenga bikwambongi nde natosengaki papa alobi kende mopanzi boyini pa kotuka na nzela wana kasi kaka bato oyo boza na bakeli ya pembe nde ngana kwa lobi tokitaki na nzela wana nde namonaki banioka na nzela ngaka ebi papa bongo nzela ngo banioka boye ayebisi ngai mwana soki oza na nguya ya molimo mosa tokotambola likolo ya banioka nde totambolaki likolo ya banioka tokoli siti na se ya nzete wana nde totalaki papa likolo boye atombolaki maboko na ye likolo te ntango atomboli yango nde tomonaki matanga ya mbula ebandaki ngai na kwa lolo tobandi kopola adi papa ondonini tobandi kopola koyebisi ngai oyo eza kokotama ya sika te. Yoka malamu ndeko, mokolo ya le 11 na ngonga ya 12h30 kino na ngonga ya 16h juste tokozala na église les rejetons du Christ pe na ngonga ya 17h30 kino na ngonga ya 20h30 tokoyamba bainvite na biso nyonso na sali ya Sara TV pe na église les rejetons du Christ. Ndeko yo mutu oza na invitation te, soki okomi liboso ya sale to pe église omilakisi kaka bakopesa yo makaro mpo ozwa place na kati ya sale. Ndeko yeba ete bakoko bazali ya kotelema biso nyonso nsima ya bakoko.